Papa qui se lequel na bozalel na ye, un certain papa Mbinga, il y a village Mukoki, akufa misu, aye pa inaye. Amona, tata wana na lelo akufite, papa Mbinga soki ozolanda ngai, okoki ko témoigner marge na ebite soki na bandungu siko zali na lelo. Amoni sa ye, asala 7 ans. Amona kate, eza miracle. Mama mususu, mama Kibangu, ya village Mukoki. Azangi nguba ya kolona. Nazana nguba te bana nanga bakotanga ndenge nini. Nakosala ndenge nini. Asutuka boye na tongo papa kisolokela bimi. Apesi ye nguba. Likuba mobimba lobli. Lona nguba oyo ekobota ebele. Après kolona nguba oyo ndambu kabola na bandimi ya mboka oyo po nguba ekende. Na banza bazolanda ngai wana esalami na Mukoki. Abimeli. Apesi ye nguba. Saki. Likuba oyo batobenga midema. Midema ya nguba. Bana na ye tozana bango. Makambo nazo ye biso ya solo. Bana na ye bazali awo papa Jean Kumbu bazali. Bamatasila bazali. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima. Atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yobolingo bakeli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi. Kolapye mapapu, masope mafuta. Toko kesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi. Bonjour et shalom chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole de l'Éternel. Aussi de cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants et très capitales de l'actualité aussi de la Bible. Croyez-moi que c'est toujours la vôtre, la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokoa, qui reçoit aujourd'hui l'un de fils de Papa Simon Kimbangu, l'un des enfants de Kimbanguiste. Il s'agit bien de Papa Jésus. Molobélia Papa Simon Kimbangu. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Merci des retours sur ces plateaux. Ce cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent, particulièrement à ma soeur Ndeko de Mouaneka depuis les Issa Flantinga, depuis Lubumbashi, mais actuellement à Kinshasa. Merci beaucoup à Papa Guy Labala, mon papa, ainsi que ma famille que j'aime beaucoup, famille Labala. Hein? La famille elle est sacrée, maman Betty Kokele, I love you so much, God bless you. Loin de Dieu, près du cœur, maman Myriam, la prophétesse, que le Seigneur vous bénisse. Je regarde Papa Jésus, à qui je dis Mboti. Beauté, maman Tiffany. Docteur. Beauté, maman. Bonne. Non, santé. Opération et les bien. Non, isolé qui côté. Gloire à l'agneau. Mbote déjà na balandino soba kota la tango. Beauté na bino nyonso. Ndenge boyoki toza na plateau, lelo tozoloba sur événement, il y a papa qui soloke les grands défenseurs de la vérité. Donc le premier fils de papa, Simon Kimbangu. Merci beaucoup, mais Yambo to beta le soleil à l'élo, tu kato beta lobby et Michel Kaki, batbayambi ango lolengeni. L'émission vraiment bayambi, kitoko va féliciter moi bien. Kaka na part na biso bazole la pona ni to sala ka puissance mingi. Nazo komeka ko expliquer bango suite ya emploi du temps ndenge so permettre de nzambe le kolom ko la pesi ngolo il faut tokutana naye. Merci beaucoup, tu kato pesa mbote ya tata, okomba tata. Et à moi merci na baiki ba kolanda biso na tango papa Jésus moi na elbosu ya papa Simon Kimbangu papa Kisolokele
mabomba minini oyo yo sali to po moni kati na ye ndo lingo panza lelo mama tifana koya kolobela yango. Mwana ya papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Kisolokele Lokele Daniel azali moko ya bayike oyo mabombami ezali mingi. Otango tokoleka bato mosusu balobaka pona nini bolobelaka kaka papa Simon bozolobela papa ya Lungala papa Kisolokele boyebi histoire na ete. Donc petit à petit boko découvrir ba vérité ndenge yango ezali. Papa Kisolokele azali na mabombami munene na époque coloniale. Azalaki moko oyo akangamaki na 7 ans. Donc un enfant de bas âge. Akangamaki na tina ya vérité. Tango commandant de Russie akangi papa Kisolokele alingaki de ma qualité na monaka ya aza satana pona ba acte oyo aposa commandant de Russie ye azalaki de nationalité italien. Maintenant tango akangi papa Kisolokele le 16 septembre 1921. Mais l'isambisi ya papa Kisolokele ezalaki le 12 octobre na Mbanza Ngungu. Commandant de Russie alingaki nini? Papa Kisolokele aloba lokuta à propos ya makambo ya tata na ye. Alingaki akorompre ye ke loba papa na yo na yoki asekusi bato. Na yoki amonisi bato bakufa misu, na moni atambusi bababa. Asali miracle bele bele. Bibembezo sekwa azotambola likolo ya mai. Nga na moni po yo na kotika yo soki to kokufa esengeli oloba. Solo que no papa na ngai miracle nyonso opereki yango ezalaki fo ba mise en scène. Ezaki comédie moko buye abandaki kosala soki osali bongo biso toko libere yo toko tika yo kozala libre. Papa Kisolokele ayebisi de Russie. Numéro 1 na koyebisa yo moni ndenge naza boye marge yo zomona ngai muke. Na yebi muto ya kolala na muto yo ya kokufa. Commandant de Russie alobi amen. Comment mwana oyo ya âge ya 7 ans ayeba muto yo alali na muto yo akufi a changé tic tac. Alobi maintenant ndima pona kutani déjà na bandeko na yo keno tata na bino asalaki miracle ya lokuta. Papa Kisolokele alobi omoni makambo zolo soki nga na ndimi keno tata na nga asalaki makambo ya lokuta et tata na nga asali makambo ya lokuta te donc nzambe ya lola kopesa ngai punition nakoki koloba yango te. Olukela nga liwa olukela nga prison olukela nga makambo nyonso kosala ngai obele na koloba kaka vérité papa na ngai asali miracle ya lokuta te oyo asali nde yango ya solo solo. Commandant de Russie ayokaki kanda ya koloba keno esengeli bobeta ye aordonaki ba militaire na ye babeta papa Kisolokele moko kati na bango supposaka lobi non tomoni tina ya kobeta ye te e bango nyonso wana ba mususu balongwaki bapete ba mususu basilaki misala po na vérité. Ne yango tokolobela ke non tango mutu azoloba vérité vérité kokomisaka mutu nesika mais lokuta ekudindaka kaka. Donc papa Kisolokele azali le grand défenseur de la vérité oyo esengeli batu balanda na bokebi nyonso. Potozana bisika mingi batu ebele balobaka lokuta. Même tozana église mutu akosi histoire ya lokuta a fabriqué. Mais vérité yebaka un jour tango yo lobaka lokuta vérité ekoyaka pe kokomela esika nango ekovanda. Nde papa Kisolokele na date wana azalaki transmis na prison ya boma likolo ya vérité. Donc na nyonso na lingi na loba boye. Mission na ya commandant de Russie alingaki nini? Soki papa Kisolokele alobi ke no voilà pona kobanga ezalaki boye eza makambo ya lokuta bondima na zo liberté. Commandant de Russie na qualité na ye tant que Satan Romain alingaki a publié non Simon Kimbangu makambo asali eza makambo lokuta Simon Kimbangu biloko alobi eza boyete mais kasi
bayebaki bien tangu bango baya na époque coloniale bakuta vérité awa oyo batu bayindo babosanaka vérité yango bakutaki na Congo ezaki nini ezaki vérité ya papa Simon Kimbangu oyo balingaki bampêcher vérité wana elobama te pe histoire na ye ekundama kati na mabeli raison pour laquelle papa Simon Kimbangu akangami pona vérité mais vérité yango ti lelo ezoloba papa Kisolokele akangami pona vérité vérité yango sur ti temps oyo ezali ba chercheur bazali toko bimisa makambo nyonso wana oyo batu bayebaka te bayeba na tango papa Kisolokele na époque coloniale bakangi ye na ba flamand commandant de Russie anyokola ye mwana ya 7 ans asalaki nini motif nini oyo asalaki eloko te mais lokola bango bayebaki ke non likambo oyo soki baoyo bazali ata papa Simon Kimbangu akei likambo oyo toujours eza na nzela ekobungaka ete eloko moko te raison pour laquelle maman balingaki m'empêcher papa Kisolokele mais papa Kisolokele asalaki vérité azali moko ya elombe azali le grand défenseur de la vérité oyo biso bandimi to mekola to loba vérité et non que bato oyo bakoluka maloba yango bakotala yango na mukanda ya Matthieu omoni mama avana koma na verset mundele tango ayaki na mokili na biso nkolo Yesu ye abandaki na nzoto na bango et puis tant que ba chercheur bazali tango bakuti likambo moko na promesse ya nkolo Yesu bamoni keno likambo oyo nkolo Yesu alobaki esalemeli mupanjo oyo nde yango nazopesa chapitre Matthieu 21:43 makomi elobi boye le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation et qui le rendra le fruit. C'est pourquoi qu'il était obligé. Donc, makomi epesi biso nzela kitoko. Wana kolo Yesu ezalaki na tango na bango. Bokondi na Nzambe ekolongo pe ni sika ekokende na libota oyo batu oyo bakomoni sango pe ekopesa mbuma. Oipana bango kolo Yesu basalaki ekuluna tango komanda de Russie etant Italie tango aye komona lumière wana na RDC ya papa Kisolokele ya papa Simon Kimbangu alingaki aétouffer yango na qualité ne ya satana likambo wana ebunga nzela bakolombo ko bayeba te po alobaki no Simon Kimbangu azaboye Simon Kimbangu magicien Simon Kimbangu na qualité na ye mais azwaki temps wana te makambo nyonso wana esalaki échec akoma likambo te mais vérité na ye ekomama yango nde tozoyebisa bandeko batala na makomi bamona na jugement na age ya papa Kisolokele na kokangama ya papa Simon Kimbangu papa Kisolokele akangama na age wana ya 7 ans infraction na ye ezalaki nini akangama kaka pona vérité mamati voilà namoni na début lobi ete bato balobi ke bolobela mingi papa Kisolokele te kaza mabomba mebele question liboso eza na poani bolobelaka ye te parce que azali mwana liboso pourquoi bolobelaka ye te non toza ata na bokabwani te omoni na ntina te nalobi bokabwani te nabi pourquoi oui tolobelaka ye otiaka ye ka te tolobelaka ye toza na ka na ye belebele aza esika te aza épargne te toza toujours na voix moko wana esika ntango tozolobela papa Simon Kimbangu c'est-à-dire présence ya papa Kisolokele ezali présence ya papa de Lungana ezali présence ya papa de Ngene ezali otangi le 12 octobre esika basambisaki ye je crois donc basambisi papa Kisolokele le 12 octobre oyo otangi ezalaki yani basambisi ye na mbanza ngungu na commandant de Russie le 40e donc azalaki kosambisa le 7 octobre na mbanza ngungu mais oyo otanga le 12 octobre non atangaki le 7 non otangi le 12 le 7 octobre 1921 ezaki jugement
il y a papa qui se loquait dans Banza Ngungu et pas il y a commandant de Russie. Comment qui dans les 12 jours. Voilà, ce que le Babi au décrit papa qui se loquait spirituellement. Tout le monde a un bassin qui bon. Grandeur, il y a papa qui se loquait. Le miracle ni ya sala. Non, à ça le miracle belé. Mais il y a un article le citat. Papa qui se loquait la salle miracle belé. Démontrer. Oh yo miracle les ali que nous même il y a posé pour sabatu. Ba telema bazali. Non, copé pour sans l'église. Copé sans vrai. Non, il y a mon lobby. Démontrer que papa qui se loquait les na 1900, c'est là ma casse na 1900. Na 1900 boy akenda kosomba boy akutana na mutu boy betata des témoignages où ils ont vraiment avec de précision. Na koyebisa yo likambo moko kobanda 1921 jusqu'à ce jour ya papa qui se loquait. Papa qui se loquait azali na mabomba mi ebele. Papa, un certain papa Luntadi Landalaza, secrétaire général de l'église gimbandiste. Moi, nanaye lelo, ada avocat. Makamu si papa qui se loquait. Malgré babilo comme sous aux autres, on a vu surtout l'ingagate, qu'on ça va témoignage, il y a makambu ya keno, ba sekusi mututo, ba salibu, il y a la télévision, biso tout l'ingagate, pas na biso ça la gangote. Non, papa, s'il te plaît, comme maman bon côté. Ah, on a ma caméra, on a botali ça ma bombe, mais papa Simon Kimbao. Que papa Simon Kimbao, on a 1921, à Saraki Boy, à Zoaki Boy, à Saki Boy, et à l'Issumute. Le loba, tupé, baïke, baïba, ma bombe mini, oyo, papa sur lequel a sali, na bozalene. Ok. Papa qui se lequel na bozalene, un certain papa Mbinga, il y a village Mukoki, à Koufa Misu. Aye pa inaye amona tata wana na lelo akufite papa Mbinga soki ozolanda ngai okoki ko témoigner marge na yebite soki na bandungu siko zali na lelo amoni sai asala 7 ans amona kate eza miracle mama mususu mama Kibangu ya village Mukoki azangi nguba ya kolona nazana nguba te bana nanga bakutanga ndenge nini nako sala ndenge nini asutuka boye na tongo papa kisolokela bimi apesi ye nguba likuba mobimba lobli lona nguba oyo ekobota ebele après kolona nguba oyo ndambu kabola na bandimi ya mboka oyo po nguba ekende na banza bazolanda ngai wana esalami na moko abimeli apesi ye nguba saki likuba oyo batobenga midema ya nguba bana na ye tozana makambo nazo yebiso ya solo bana na ye bazali awa papa Jean Kumbu bazali bamatasila bazali bazolanda nga ndenge nazolo boye miracle ezali asali ebele ya bato ya kokufa kotanga te ya komona ya kotanga te ya kolamusa eza te olobi natanga mibale me natangeli mpe mibale mama Kibangu mibale yango eza na mpenza mwa ebulu ekemoke eza convaincant te mais tika totuna yo nano bacharge na ye ezalaki nini na kati na église eta mwana ya liboso ya papa Simon Kimbao bacharge na ye ezalaki vraiment nini non papa Kisolokele azalaki mutu mingi oyo atalaki makambo ya administration ya développement ya église par exemple bekolo bahôpitaux makambo na ye atalaki mpenza mingi wana epuis na spiritualité azali kopesa bato conseil kolakisa qualité moko bazotravaille malgré administration ezalaki partage bongo na oyo etali mboka rôle na ye ajouaki nini non ye azalaki ministre ya éducation na gouvernement ya monsieur Joseph Kasavubu et puis azalaki moko ya bayike oyo babundaki mpona mboka bakendaki na table ronde mpona indépendance asali mpona mboka étant ministre de l'éducation nationale asalaki pe moko oyo aparticipaki na kokende mpona mboka mpona indépendance azalaki est-ce que soki ezalaki ke banda kolobela papa Simon Kimbao ngo kosuka wana non
Même yawa na sukité, nazo zela yo, Na na pesi yo sukité. maloba. Démontrer. Donc, c'est-à-dire, et ça, c'est que ce qui n'a pas le papa Simon Kimbangu, n'a sougawana, maman Tiffany. Donc, tant qu'on a le papa Simon Kimbangu, n'a levé la papa qui se le n'a levé la papa Dialungana. Donc, n'a pas kanakati ya voix moko wana, n'a pas limite. Donc, respect au Yezalia, au Yango Yezalia, au grandeur wana, kandenge moko, kiti moko kanazali. C'est-à-dire, n'a soukité. Au moins, il faut nabiso bakimbangista. Papa qui sologele baza batu oyo baye na mokili oyo na mabombami. Mabombami ya Nzambe Molimo Santo. Batu baye biti. Mutu oyo avandi na yo. Ke wana Mama Tiffany. Nde ako découvrir ba vérité ya Mama Tiffany pe a transmettre na batu msusu. Papa qui sologele babotami tout d'abord na prophétie. Papa Simon Kimbangu tango ayena mokili wa lobi keno Nzambe akwaccorde ngai bilombe misatu pona royaume na ye bakozala kaka mibali. Mais moko mususu akobakisa na nsima tango ya na yebite me akowumela te aya ko visiter mokili. Donc na vraie histoire na ko yebisa yo na qualité selon doctrine de l'église Kimbangis. Nous prenons Papa Gisologele, Dieu le Père. Papa Dialungana, Dieu le Fils, qualité comme Jésus-Christ. Papa Diengenda, Dieu le Saint-Esprit, selon incarnation, il y a Papa Simon Kimbangu. Mais, quatrième ayaki kobotama, azalaki mwana mwasi, Mama Nsilulu. Abotama na minu, aloba nyonso complet, mais le même jour, alobi pe akufi. Donc, mabombami wana ezako ladisa. Likambo oyo Papa Simon Kimbangu, alobaki. Eye ko salama. Eza surprise te, eza likambo ya kokamwa te to yebike non mutu alobi ekokisami eza réalité. Et puis Papa Simon Kimbangu. Batu ebele bazana dans le caractère ya kolobaka aza prophète. Soki Papa Simon Kimbangu aza ki prophète, mbela kangamaki te, mbela zanaki condamné te. Aboya likambo wana ke no ngai nazali prophète te. C'est-à-dire libota wana ya mosantu eza libota ya mabombami ebelebele yango ne tozo kende malembe batu baye ba vérité bavandi ya Congo baye ba vérité ndenge na kuto ebiso lelo ke no voilà qualité na ye ndenge zo tuna pona nous le Papa Simon Kimbangu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Selon ma promesse yango nde nazo kokisa na kokenda côté te ke no puisque nazolo le Papa Simon Kimbangu na lobabuye et pas na yena koko lobabuye naza na limite te naza toujours na même voix. Ce qui présence ya papa qui soloke les alliés c'est Simon Kimbangu. Ce qui tomoni Papa Dialungana c'est Simon Kimbangu. Ce qui tomoni Papa Dengen c'est Papa Simon Kimbangu. Donc ezali makambo yo ebongisama kala. Merci eza makambo ebongisama kala le 12 octobre ezali bongo anniversaire ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Journal le Belakoni. Le 12 octobre, il y a ma bombe. Il y a Papa Simon Kimbangu. Ezali fête ya tata na yo. Tata na yo azana fête yo mwana ya kosala nini. Il faut sepela na fête ya tata na yo. Soki obongisi oyo esengeli papa na sepela. Il faut qu'on mema yango pa ya tata na yo. Soki obongisa miti, il faut qu'on senga Nzamba bongisa. Puisque qualité batu tangu tolobaka non papa Simon Kimbangu. Pona biso to benga keno ke papa oyo azali papa mokeli. Azali papa mokeli oyo asimbi pe mananga nazo tambola, nazo découvrir force nazo tambola nango maloba na ye eza ya yi. Donc aza mokeli avec beaucoup de respect na kopesa ye et puis limemia na mukolo wana. Eza mukolo pamba te. Eza mukolo ya Nzambe lokola yenga. Donc le 12 octobre, les amukolo ya Nzambe. Ok, kamba. Oui, na kokende. Na kokende po ezamboka nanga il faut na kende. Ok, fete quoi. Na kokende. Na kokende Mama Tiffany, na kokende. Na kokende. Ozaka na mitule moko boiti, opende ko batu bayeba ndeko zalaka. Ah, Mama Tiffany akutisaka bino. Donc okendaka na sese kaka po na kokende po ezamboka nanga eza fete tata nanga na lobi tata mokeli po nanga. Ba fete nini ya le 12 octobre oyo sepelisa yo aba neni nyonso to osala Kimbangu.
fête nyonso omoni epa ya nzambe ezali par exemple lokola mutu oyo ake musala mutu ake musala lelo akoti na bureau amoni azwi ata $1000 te ata $500 te même $100 zwango te alobi non eza mokolo mabe eza mokolo mabe te eza nde mabongisi ma tata nzambe abongisi mpona yo na mokolo wana puisque ye aza roulage akopesa bo donc naza na défi moko te keno mokolo wana lokola ezalaki boye non mpo na ngai mikolo nyonso wana eza mikolo ya esengi donc asala nano erreur te mabe ezala te eza mikolo ya esengi te bapoint fort phare ya fete wana ezalaka nini kotonda tata nzambe okay. kotonda tata nzambe koremercie ye amona keno batu oyo ngai nakitila kati na mokili bazali malgré kokanisa te keno puisque eza fete batu bakebele bango nyonso baza bana ya tata nzambe bana satana mpe bakenda non bana satana bazali bongo na église ayo mama tifani ndenge yotuna ngwanji batu nyonso yokambaka nde bazali bana na nzambe te ya moto nyonso ya mwana nzambe non koloba ndenge wana te koloba bongo te si c'est comme ça kopasola mitema na bango bandotala keno oyo oza nzambe po te koloba bongo te mama nga naza nango d'accord te mais yo lobiki basi mo baza nzambe bo nzambe pene na ye bana satana bakakana oh mais avant otuna nga ndenge wana mama nazongi naseka na mwa moke nayebisaki yo commandant de Russie oyo asalaki ayebisa mwana moke lokuta ateyi mwana moke lokuta na age ya 7 ans keno loba boye mokeli na ye azalaki na nzambe mais misala na ye nde moto ezomonisa keno ye aza satana ndenge moko awo koloba te keno ata oyebisinga bongo po yo batu surtout batu mingi bakonsidera kuti ozaki mbangisi batu mingi na bapele no ndenge tozwaka na façon na yo na kei na yo méthode pédagogique na yo façon osalaka émission soki oyambi moko eyambaki mbangisi kitambola na yo mbote ya papa mais mingi bayebi yango mingi te mingi totuna est ce que mama Tifani masolo wana ye alobaka bino boteya ye yango non mama Tifani ayebi aza na elembo na tata nzambe ayebi doctrine d'église kimbangisi ezo te eloko te aza mwana Congo ayebi makanisi nyonso wana. Merci beaucoup lelo oye na lisolo papa Kisolokeli to succès émission na biso obandi nini okanisi nini oloti nini desaliki oya lelo ko honorer mémoire ya papa Kisolokeli. Donc ezali mabombami ya Molimo Santo omoni mama Tifani bien que ba retard mikolo ekoya tokoprogresse na makambo mosusu oyo ekozala meme yo telefone ekopasuka ye mikolo ekoya ndenge oyo soki kolingana tata nzambe azali tokobimisa mabombami ebele à travers ya lingomba église kimbangisi chaque département tokobimisa ba vérité ekolobama okoyeba batu et puis yo banda kolala te ba telefone ekoyamba ebele donc nakanisi teke mpo nakanisi lelo soki omoni mokanda oyo mokolo mosusu otunaka ngai keno papa Jésus yo loba koza chercheur nga na bosa na eloko wana te otunaka ngai yango kuna omoni mokando bakomi nini papa Kisolokeli défenseur de la vérité biso mpona komekola eloko tolobela yango il faut oyo ezali vérité ou bien histoire nango eza précis tokoki kozala na biloko moko te ezangi fondement toye tolobela kaka puisque tolobeli kaka tika tolobela donc ezali nde ba recherche wana tango ekoti likambo te il faut tolobela yango ba oyo bayebi te bayeba donc na façon wana peut-être na question tout. Merci papa Jésus pour le lot tozo kita. Qu'est-ce que les gens doivent retenir de papa Kisolokeli et regarde na yo la kanenge ni na po eza bana ya papa Kisolokeli o babimi na suni na otala ba ona lisuni papa Christophe azebele eza lokwa nani ba oyo ye bana papa Kisolokeli po wana obecha ngote non
nayebi papa Alphonse Chevonfum baza ebeli na kotanga te ba mama Nelly baza ebeli nani lisusu papa ni mama Nelly ba mama Nelly ba papa Kisolokele Alphonse ba papa Christophe baza ebeli regarde nini c'est-à-dire pardon t'as la caméra s'il te plaît nakoti ko bongo te faut je la suka t'as la caméra regarde nini t'as la batata wana na ba mama na au baouti na sou parce qu'on ne peut pas quand on parle de loup on voit ça sa queue voilà donc tantôt le papa qui sur le quai tout le monde appelle qui la naïe zabane regarde nous allons le collabane bon sans polémique non polémique était na kombo ya tata moi na pe molimo santo polémique était baza banzambe pardon baza banzambe Mbwa soki par exemple aboti mwana mbwa to benga bango baza comme non to comme na suka émission nous sommes arrivés à la fin de banzambe au comme on va na Inde non au bien na Inde atania wazanzama non na Inde tampuko Inde na koye na précision mama Tiffany outi koloba ozalaka toujours ndenge wana yo pe muto bandiango olobi quand on parle de chat on voit ça qui moi ma grandeur ngai na façon na ngai étant que papa Kisolokele Dieu le Père émission de Sile non esilaki te émission esilaki kala ndenge nini yo oyo ozolinga nde siko forcé na oforcé te siko question olingaki na répondre ndenge nini nabi regard nini ozana yo baza banzambe me nalobi na kotosa baza ebele te ya na be émission de Jesina toko développer encore voilà ouais ça comme toko développer encore banzambe bata karate non mais c'est comme ça papa qui se roque pas na pas dienge OK bana baone so ba kokololo na ba baone aloba yango bien apocalypse bon ça va to comme aloba yango bien tangu yako ya tozolingo kata ngai tangu yako ya akobala pe akobota na mokili mais na qualité nini au second tour de retour tangu yako yaka akobota pe akobala na mokili c'est-à-dire tangu abali et puis alobaki ke bana nyonso na obota baba nzambe to comme na suka émission le bana suka loba ya suka ngape loba ma papa simoki bana nzambe oui il loba suka émission de si et sili na ngo mais c'est ça nga na ndimi eloko lobi ko nzambe mais bana nga baza banzambe nga na tosi likambo ngo wana nde wana ko to bona mona ke baba nzambe ne bi ba tel que Dieu est tel que biso petoza numéro de téléphone OK nde tangu tokozonga développer ngo pourquoi pourquoi ni ngatika ikamto na tikite so lobi te mama yo lobi ngape na bakisa baba nzambe si OK OK na sens wana nde ça va mbote na bino nyonso bato wanaki kotuna émission epa ya mama Tiffany eza emploi du temps donc ndenge tokoti masolo yo semaine ezo ya toko développer misala ya papa Kisolokele mbote na bino partout surtout bato boza na États-Unis na Italie bengaki papa Jésus pona nini olobeli papa Kisolokele te ye yonde nazolobela papa Kisolokele na qualité na ye mbote na bino nyos numéro na ngai 089 32 25 771 en tout moment obengi ngai okozwanga malamu papa Jésus t'as la caméra vrai ou faux t'as la caméra papa vrai ou faux moi na 7 ans azana maïla okokate papa Jésus vrai ou faux moi na 7 ans azama loba disons azama maïla okokate bon papa Jésus vrai c'est ça vrai le vrai non c'est ça faux le faux moi na 7 ans ici kozolobela pardon papa et ça papa Kisolokele s'il vous plaît na lobby mon papa ngate ko papa Kisolokele na lobby moi na 7 ans vrai mama Tiffany moi na 7 ans azama ya kokokate azaka na mayela kokokate vrai ou faux omoni 7 ans oyo omoni 7 ans oyo ndenge défendre ozo briser émission bon moi na 7 ans azaka mayela kokokate vrai ou faux vrai azaka mayela kokokate vrai voilà vrai
Vrai ou faux? Moi, na 7 ans, koki ko défendre papa na été. Na tribunal. Vrai ou faux? Sikoyo. Papa Jésus. Maman, tu as une émission. Mais tu vas retourner à Papa Jésus pour quoi le na répondre à des questions. Papa, dis-yo, émission de balandi aussi au lobby nyonso ko loba. Yo moninga na kata ki na katite yo mo lobby aussi ici. Nga siko poser répondre nga na vrai ou faux. Nga tengo am de bi moi na 7 ans. Akoki jamais ko défendre papa na un tribunal. Vrai ou faux? Cassé. Ainsi, nous sommes arrivés à les y comprendre. Donc, Papa Jésus était capable de dire faux et de dire vrai par rapport à ce que lui-même a dit. Nous sommes arrivés à la fin. Retenez que cette émission est pour la bâtiment sur Balingi Baya. Baloba Mabombami. Il y a Papa Simekimba au Kangane. Mais c'est Zalia. Kiti Zalia. Tokoyambayo na Kimia. Ndebo itokote na mikolezo ya. Bon anniversaire na papa. Le 12 octobre. Yémen. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth